na plateau na Mungali 3 côté à CHU alors moi on a parlé que sambelo na zolela pasi douleur nzambe nga sala likambute na sala mutu mabete likamala dio komelinga bo ndenge ni douleur wana bon nzamba apparaître apparaître écouter abenganga pesa nga tambote te pour aibidi nga o mwana nga donc abimena yimbinga grand frère bon nous allons donc banga déjà que o mandoloma pour nous le ba terme la biso wana traité pardon pour ça qui traité na ba diabète na o traité ba diabète tuberculose non ba myome ba kyste ba fibrome non traité ba massa et ba basi ba mai et ba basi na kata ba trompe bouchée ba infection non traité na ba no traité ba infectation ba rein. Ah oui oui. Il y a ba rein bouché nyonso wana na sala rango et na quel côté ba insuffisance ba spermatozoïde mi ba le mso a pour robota te mais ça la sexe bien. Mai na ils na pourcentage amuki ils faible et puis ce mai on est comme faible et puis ça sur microbe et pas ya basi on a boire kelio mai bo mona ko mukusa ba pota on se sentit comme moi c'est senti pour moi ya mobali et puis ça va bien pas moi si c'est ça c'est ça mais ceux comme qu'on peut ça ba infection qu'on peut ça mikusa ba pota donc ça veut dire moi ya mobali baby tu comprends ça bon et ça la cause mi et ba infection infection pour mi ba les misusu mo que était abela gonocoque ba sorte ba infection ba syphilis ba saut d'épices c'est comme maltraité ba traitant ôté et ça vérité maquée c'est Niki grâce et grâce vérité maquée c'est Bikaya côté la vérité Uzeiki Salou vérité maquée c'est Tikana Yebisayo Niki boa tarde bonne nuit naba ami nyonso ya mama vérité maquée c'est Niki la polyvalente 4 fois maman la reine de bakopesa Nzambe raison. Bonjour et bon après-midi. N'a pas de nyonso ça partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, Afrique, Europe. Sans oublier shalom shalom à tous les chrétiens du monde. Bande nyonso tolingaka Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur dans notre vie. Vraiment na pesi bino bambote na zongi lisusu na musa na biso otomesana ko zala zala de tomesana ko ba ke kopi na biso yangoyo musala oyonkolo apesa biso c'est tout un grâce. La Bible me dit et Dieu fait grâce à qui il veut. Bato onkolo a sélectionné à salangolu nanzela musala oyo ezande babiso oyo. Vraiment lelo na ko lebeleti. Vraiment na ko déborder te pour fona kende mukuse na présenter invité nangai. Merci beaucoup naba abonné nyonso. Na lobby bien je dis et je répète même 1000 fois à répéter naba abonné nyonso ya Vemaqué TV. Lelo nazana docteur Afonse Lumanga. Docteur Afonse Lumanga. Bato ebele boye bien Angola de Kabinda akunene bato pe bosa partout dans le monde ezana bato boye bi docteur Afonse Lumanga ye aza docteur aso traiter ba maladie aza avant domaine na ezana médecine traditionnelle naturelle. C'est-à-dire que bonganga ezate singa na loketo te eza naturel na mayele sagesse pe intelligence oyonkolo apesaye pour que bato babika na ba maladie o eza ebele bele pe ezoyela biso na banzela ebele vraiment nazana ina plateau na ngai na koloba ebele te na pesika mbote na JP Pembele Visor na Katia Wambu JP Pembele Visor Ricardo Mufinuku ya Équateur et pourquoi pas à Magie à Runa Kodia. Nazo présenté déjà invité nangai wana ndé na sali déjà position c'est que nazo panza tableau. Bonjour papa Afonse. Bonjour. Bonsoir et bisiganya subo talabiso. Merci beaucoup. Comment na sipeli komona yo? Oza rare Oyebi pona mona papa Afonse ezaka le lolobi nga mona lobi nzamba lola na osande ni pona zo papa Afonse zo senga fo tracteur ke le komemela nga yeto ya solo balobi o nyonso ezara eza cher. Merci beaucoup pour la présence Nayo. Merci Nayo puis maman journaliste. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi je t'aime. Je te porte bien dans mon cœur papa François Talakaka. Bah depuis vraiment le kasa Nayo et biki sabatu belé puis banta to les aller. Bonika santé libota.
santé à libota vraiment par la grâce de Dieu. Oh Nzambe abattre la rabis vraiment. Azo sunga vraiment dans santé vraiment bien pour moi le big aligné tout prospérant tous égards. Amen. Et si toi bétissé toi biboza la bonne santé. Amen. Et on moninga pe na ninga ko pesa batu bonne santé. Amen. Nanzela il y a ba traitement, nanzela ya maloba pour réalité à mon esprit. OK. Esprit laisse ma nanzela liloba. Amen. Pour liloba yende zankolo. Amen. Tant aux autres liloba ils laisse molimo et molimo peut laisser nzoto santé il faut ça bien mais il faut bien tout l'an de la santé. Gloire. Ce tour de la santé, en tout cas, tout ça n'a rien à bon Zambé. Amen. Si on veut vivre bien, au Woumela, aide-toi les sept aidera. Amen. Aide santé pour Nicolopé et aider au la santé. Waouh, Papa Fonso, pasteur, évangéliste et docteur, prophète. Nalinga ola tate ba kombo ba pasteur, nalinga ola tate ba kombo ba évangéliste et ni ba prophète. Ce que je suis bon, je manque de savoir. Je suis docteur. Je suis docteur en médecine traditionnelle naturelle. Je suis un message à Jésus-Christ de Nazareth qui est le sauveur de l'Ikasa. Et ce qui une fois que vous avez mais 8 fois c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de guérir Nazareth. Amen. Namoni Papa Fonso 100% chrétien. 100%. Ah, que Dieu soit loué. Fama totombo kolo na biso. Pour nous aura kaka chance et grâce ya ko yamba ba chrétien. Totombo Yesu. Et tout est possible. L'homme de Galilée, le vainqueur du tombeau, l'agneau immolé, omnipotent, omniscient, omniprésent, les rejetons et la postérité de David. Frère, tata, on a ce tombeau pour vivre dans les akangolo. Il faut ton maman. Donc, tu es obligé. Yéma. Ataya boyine ko tomba ma biso moto tiene mapeka to tiene to tombolé nanko. Amen, il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite. Viwana na bande na ko loba kwa. Ah, so mérité. Puis vie. Ah, vie mo solo akitoko. Okomona emso mona ki makambo stambola te. Okomona emso ba passer leka. Bonzela na ezaka bongo. Okomona ba passer lekiti. Bien solo la bien. Alors l'excellent biloko mo po bambola yo. C'est ça. Oza or. C'est ça. Awo la toka bongo to utina sama bele ba olobozo buyete. Wow. Fole kana moto. So le gina moto mundo Joana dati or massive mais ayeba kité le gina moto. Bravo Papa François. Ta vie Jésus-Christ de Nazareth et sa vie bien. C'est la première fois na yoka yo zo lobela Jésus boye salinga malamu. Te na lobela ka banda na banda ka ko lobele banda na banda musana. Mais tant na banda musana nga lokwa ye mutatina na banda ko lobele mais na lobele likolo. Na lobele mais en profondeur mutema te. Yesu ka bi non, yo il faut lobela nga profondeur mutema ngam na tindi yo. Allez, les caboy ngam na yo comprendre. Via linga boy te. Via linga inde boy. Ah, vraiment, merci beaucoup pour comprendre. Biso tout ça va disciple à Jésus. Et tout ça va disciple. Pour n'angongo ka soka ebetika temps to limo. To limo et donc tout ça poursuivre kaba à Jésus. Il y a le bas qui allait partout dans le monde, allait faire de toutes les nations mes disciples. Donc tout ça la ka o ya le bas toi na choité. Papa Fonso ma limbisanga pour la curiosité. Te, oza libre. Papa Fonso marié, père de combien d'enfants? Te, naza marié. Tata ya bana pété. Naza tata ya bana. Bon, naloba. Bon. Nanga ko benga marié ba makangu divorcé. C'est ça. Donc ils a caché mais. Ba chemin les kalango. Bota do ba déception mingi pa basi na zana bango. So na tinda la poto. Surtout qu'à l'époque, on a Papa François au la moto. Dieu merci pour Nazara, na moi idée à Robakena bon sa famille. C'est ça. Natinda ba moi si na poto na bana natinda rapé mais o est arrivé là ngabo. Na ko beta on réalité wana ko tanda moto zamine muta permettre kango. Et voilà ce que je suis un docteur, na sepela que naza un docteur que na sepela que o naza papa divorcé. Ça. Pas divorcé dans mon pam. Ah, wana isa masolo meki. Merci beaucoup Papa Fonso. Papa Fonso awuti wapi. Papa Fonso yo kamba moto ko découvrir Papa Fonso abimi, Papa Fonso salisa na lokasa, sala ba traitement na naturellement. Papa Fonso awuti wapi. Abimi na famille nini. Musala ozo sali bandi pa bakoko na bino ezelo kwa famille to tanga ki na classe soit ezaka nzambe nda révéla yo la non sale lokobo. Bon, na golo ba ma vrai pour na lo ba mukuse au moment où nazali muké maman na nga mutabanda ko za msu
pour nous avoir la leki ba passe soki leki amoniki tutu papi zwaka sawana kene boy tout a wana pesa pesi ba leki nanga omoni kosu na website bino ngana bomba na ngasu depuis mikolo na ko bimisa ba sekere pe ya médecine on peut ba nsupe ba bika pour likamba benga ngwana tant on a traité sida il faut mana ba lo pesa la pesa papa fonce kuna ko simbela biso ngote po ça domaine réservé à plateau na biso sur le sida alors on a emso moi na leki nanga beli kosu papi pour ba no benga papi bato ba yebi ngama ngana komba papi na ba masebeli ba masanga so ba piche na pesi bino ba mbote. Alors, mon papi, soit ail, soit citron, sangisa, moi, omba, kosu, omba, bah, n'est-ce pas, ils ont déjà bakous ou batété. Oui. Donc, la coli, la famille, ils ont bakous ou batété là. Oui. Et, bah, tout le baké, bah, kassaïn. Et, papa, nabiso, azalaki, mutu awa. Et, vie, maman, kamupé, à Kimelegi, naye, namboka kuna ya Congo. Et, maman, nabiso, pas d'aller, mutakasa, kuna. Alors, et tinda biso beto vana biso ka kuna to yebelaka kuna ndenge makamba ngo bono senga bien te. Alors Nzambe par la grâce de Dieu tente un jour à penser alors bien non yo musalo sala ka o ya médecine traditionnelle o sala ngo bien. Wano banyo na ajni. Wan déjà na banda déjà popé déjà ba 9 ans. Oh là là. Pour bana ba leki na baza déjà ba bébé. Oui, ba miki ba ina. Yemo ba soa kero zo eloko boy pesa. Donc ba maman ndem tazaki mimi na base ya ko benga bendanga na makambo wana. Alors, et na simana de tante vu ko kola yo kwa yebika ke na sunga so muta 8 minu pour lelo mona opesa nga batu kisa minu pour na ninga nga bomba ngo sute pour ya ba baladi musu ah wana niveau na so leki comme ba niveau ko lomi et la komisi ko fungola kango de mutu em so ozwa abika na ye pour nga so yelinga muso kisa minu na mona sale komi ya bani wana tsakazi baleki kisa minu eza mungu basenzi na nzeta safu wana les côtés les plus pétés ya papa côté les petits wana ndoka mike kisa minu msunza mbayo la kisanga susu nzete ya lemba makasa lemba otuti yango mai wana osanction kana mungu basenzi na brosse ata mwana na yo ata mukolo zuka ko brosser pendant 3 jours au moins mango minu etigale wana na pesi nanga ko ba biloka mike fona ba longola ngoko c'est ça ningi na tika ba complémenter alors et quand vous traité wana na bomwana batu bazobika tanti pe ayo ibsanga non yo il faut ya magana ngola pour tanti mi bango bazaki na bango bakoto alors ngapi na timi na zara na ngapi na baida bangola ngote donc au moins mutayebiso ko yo faut ya ngola mais ngama kamwana kuna okipe na ngate ngala kenele ngaba braza na nga babwaza kuna ndena ngokutana Nzambe tana kutana Nzambe moment open na banoko bela mbasu wana ba âge ni déjà wana déjà na comme déjà à peu près ba 18 ans ba 18 ans déjà OK ba 18 ans ya ba 18 ans et aux mbasu wana donc les amis mystiques na église to banoko sambela na plateau na mungali 3 côté à CHU bato landa ba yebi. Alors, moi, on a parlé de Sambel, on a zolé la passe, douleur, Nzambe, ngana sala likambute, da sala mutu mabete likambala du komelinga bo indengeni de douleur wana bon. Nzambe apparaître apparaître goûter benga nga pesa nga tambote te pour aibi nga o mwana nga donc abimelinga kamba moko papi mba misatu. Afungoli misu na talibo. Abi ese makambo na zo mona, bato pe bazali bazo mona o ba mona te. Allez, baluki bonatala ba tata ma kulu tazaki wana po na tune asa zo mona makambo na mona komari ba on se ba mona te na zongi simi sabi yo il faut big célibataire nanga yo il faut big célibataire nanga yo il faut big célibataire ko na ngina tuna e mutuna na moni alimo na vandika po na yo la musa mama ko tazaki pembe na ebisenga bino na moni ma ko tu bon lokwa bango baza ba croyance ba mort ba kufa oh mama na yo ndemutala moki azodo akengela kabana bon j'avais un peu de doute pour la monnaie ngada mama okengela ni songa moko tu yava kufa na yambisa Yesu Kristo na zaki yaza nguya ni nango o ya okengela par là c'est quand on reçu message wana nkolo apparaître après exécuter yango zo yango na exécuter yango pété nazala ngape kuna te donc ngakuna yoki na ngaka bongo etena monga te na pena continuer ngape na braza wana ba je na comité na ba 22 ans bon vu qu'on a ça na balosa pour na balosa so na sedi kambo
likambo so ngana sala so na koti na likambo donc il faut kala mamutu OK so na bi ona ba noteka makalo mona ka no noteka makalo ba news ba ko remarquer na sa étoile bilo ka bo ala ko sala boutique côté ka ya plateau ya nini wana mongali 3 CH wana boutique pe succès makasi mona ka ba misalo ana yo tika na ngo susu na koti ki romain na komi ko mema ko keno so ba romain na komi romain na komo kene su romain na tiki na komo kene susu ba plateau ba teke ko kataka ba mabaya ko yaka na ngona ba mituka to fungoli ba dépôt ana yo mona kanga bi braza na mona wa esimba ngaka tale boaki na ngai la yo zonga na ngaki. OK, merci beaucoup papa Fonso to kende pena to za pour ça to yeba kaka eloko moko e fandi na source ya origine ya papa Fonso na lokasa tango zongi na yo kine siko e banda ndenge nini siko ozwango sérieux au mona pena que non il est temps ko zongo au sérieux na komi na kini pe na yo mona pe makambo na ngai susu yo mo yebika ozongi oza pesa ovanda te ba famille so ba bengo boss mais yo o pesa ovanda te mais mbongo pe aussi la po mbongo mo boyo sali na ngelo kote mbongo pe ba braza mbongo braza breve esili ale na komo zonga salomo kolana na ba salo ba leki tout ale na komo ke pe kapa ba tante na nga mwana bijou ken amené et reposer en paix akufa azo mona azo ya mbanga siko na zo ngala ken owele la siko ba biloka ba mapango papa tika tout là temo bano mona ngandi na yimbinga na siko grand frère bono zala donc azo banga déjà que ya o mandoloma soko meki pona lo mana ba terme na biso wana alors ya ko sa ke na ba matata na mona ika mo entende tanta yo lo bate yo il faut ya no ngola kaka ngabia mapango wana pe etika na wana na kuna sote décision ko yango tanga na yesu angola na yebisa yesu nzambe na bi 8 fois C na otambola na yo na maka kisi momi balebo ya poussière na komi na mbanza ko kwa tozana ba tante bandeko msu bazawana na vandi wana zuki sona na pesi na batumi balé na babiki wana vers les années combien wana ba 2005 OK 2005 na pesi batu babiki wana après bu ba yo zonga na jipe pa ndeko na biso Mamadi na pesi mbote pesa za États-Unis. Alors, mais au commencement na Luanda, tant na yo na Luanda, donc quoi tante pauvre tante na biso pesa ki wana na mobile na ye. Alors, mobile na avolo za so morning nga zo baka. Papi yo akozwa vimbango, papi aza courager, papi yo. On c'est papa nga na traiter ba maladie boye. Vie ba misana bango na o sala ngai pe bon. Ngana bonzambe na mona kaka ba misalo ngai nga bana na botama te na ko escroquer batu ko iba batu na linga ba biloko ate donc ce qui s'agit na zo 100 kwanza na ozwa ngona ndenge ke ya malamu oyo mutapenga ke yo na zo ndenga moyibi alors na mona ka desime ne ba kaka ngola ba vanza batu te bo ba bengani ngai pe OK ko bengana te ba bengana nga même te na zo ki musala na nganda Monique pardon na Monica moko jidoka luyali babote bele wana soki ni wana mana zaki maître ba on peut ba yambinga wana pe na bandiko na beta pe ba te bele wana donc na seka musandingi bano sama kaka donc po biso to kola mi na yolo gazu vraiment esprit donc na bitumba ya ba jidoka donc na beta grave ane o mona pe lokwa ese nzambe na ke wana ke ka pona luka mbongo mo pona publicité ya musala na po musala o etambola na publicité okoyi ba ki zo traiter mutu mais soki batu ba yebi na bango te eza pasi eza kana ba voisin mo batu mikemke mais po batu o atteindre niveau ya musika il faut publicité siko publicité il faut ça mandenge ni nzambe bi il faut tia témoignage nga bien bon témoignage obeta ndena yo mona publicité ba CD ba Wilfried Casa Benson agwa do mundu na Nadia Rafat na bina banana na Wilfried na benga na Wilfried na sei wana $250 na bichaka 2 semaines mona publicité ka 2 semaines $250 OK pe simba mota na pesika bo tanga niatika pa Afonso pa Afonso na lembi batunanda siko ekomi ko empêcher nga po na ok musala sécurité na butu na ozonga su na tongo na sala su bakisi alors moi si ope tozaki na ye nzambe ka pambola ye po soko moni ata mabeleki bolamu ka ndem te sipa mabebo nzambe pambola ye po
il suffit qu'à bas na poto ingolo bataki ngana suki ate ngai seconde gloire yango e bandi siko lelo vraiment ndi na niatia seconde gloire na ngai bandi gloire au Seigneur ndenge ka CD ko tala ndenge ka vidéo ko tala bata basida ba koya grave gloire au Seigneur accomplissement pour avant na ya awa nzambe muta yebisinga amen gloire au Seigneur siko ngana fongoli gloire au Seigneur amen vraiment merci beaucoup na ba téléspectateurs nyos bolanda biso o ezali kambu ya papa Alphonse. Vraiment que tu vis ce que côté Cambouana, c'est qu'il y a du sérieux, c'est qu'il y a côté. Tous en a papa Alphonse, oh yazo beta on a eza vraiment très important to e bango pour dire papa Alphonse pour mi sous passer l'interprétation ndenge na bango kutu aza oyo aza obo moni place abandi beti sur la source na eza donc ma yele wana tellement loko pesa ki na kati bala ni na sagesse intelligence mama zaki kola ki sa ye lelo nde ebota bamboma. Merci beaucoup papa Alphonse. Depuis ko banda musano wana na yebi obanda ka liboso na Damakesha na banda liboso na Pineo Grande OK Pineo Grande kota Cabral na maboko OK tana bandi na Pineo Grande wana et comme isu bitumba na le pan te mana bana ko futela ngana zo benga na ngaka batu ba komi koya ale bitumba do po ba mona batu ba webika ebele alors bitumba wana na yeko zo message di banda ba sala nzambe non ko to na manda ba linge ba si ba kangeli o de il faut ba boma yo po yo zo bikisa batu mingi alors muninga mo pa yaka wana bon na yebaka ete ayi wana o to travailler en collaboration ngambo na boye na ngaka bon na butu bo nzamba la kisinga atindeli nga mbwa ya kusumba sumba liboso ndako na lose yaveli ko benga na ba maladi tana la muika bwa epsi masa ko ya swate po alingi so ba collaboration nga musana bananga modon akoma rival nanga chepe na ngam kuna sko batu o ba ya ka pona ngai ba benda ka bango ke yesu ataka ba kitalatala na ye ba biloko na bango ba pratique na bango buzo ba sete ya pamba na alors nzambe pe o sunga ngatango mama lo pango na yebo silika to décimé il faut le Rwanda kuna ngapo batu bana obika mi apo na yo le Rwanda na yo koma siko na o jenda na bura na Damakesha na celle sur publicité côté un peu na yaki on a le pan peu zaki bizarre salité bon na bongi sika po côté batu bazo soin quand même faisait la propre ba maladie bazoya allez comme il y a sous bitumba ya grave na maman le pan do mbongo ndake mataka 6 mois donc le roi monenga ka mais pourtant na yeko zo place na lobini ki na za médecin traditionnel naturel na lobini pe bien mais vu siko ya kombo ko yebana maman ndako zo mataka nyose ko mika 6 mois ndako e mati na monenga ba dérangement makasi bon nzamba ya utoucher ngaka te da monenga za nzambe te bon nyeso ka nzambe mutabongisa na yo bengi sa siko mona wana après avoir na yo tinda ya ba mwasi na bana na poto na bien moi na ngamona te côté kuna to koma na biso poto ko lobela ba avantage na ba désavantage après wana seconde na komo travailler na OGN wana ko travailler na OGN ezali facilité pour ko guérir batu bamona musala yango moni ba médecin traditionnel mingi o ngana yebi même na ngola ba kufa baleka papa Alphonse limbisa biso ko guérir batu bazo mona ka ko guérir batu ba biso to yebi mais batu bazo landa ba olinga ba yeba ba maladie nini o papa Alphonse oza ko traiter bon ngonga o na traiter maladie presque tout te na bepoki wana ba na traiter ba maladie ebele makaka ebele ba diabète na traiter ba diabète na traiter ba tibé na traiter ba hémorroïde ko tu vois la bandika éjaculation précoce ba penia mibale mso ko mikie po mibale mso ba za botani peni mukie eza maladie abotami bon abotami peni mukie ba maladie moko héréditaire eza ba maladie hémorroïdaire donc ba hémorroïde o ezalaka héréditaire donc papa zaki nango aboti mwana na hémorroïde aboti ba nyoso bazala ba hémorroïde ya omona bala mso mwana botami ni sebimie donc omona mwana mso abotami ya mwasi na kokola na a régler avant on eza ba symptômes déjà ba hémorroïde o eza héréditaire na nzela ya bana donc pour nzamba sala ngoli mutakoza na hémorroïde mais apesise nzamba sala grâce à boti mais lokola santé zaki bien té maladie wana et s'injecter dans nzela mwana ekei mwana pas boti ya ngwana donc yango moni tant nzamba za ko insister que mutu aza na bonne santé donc mutu il faut avoir conscience ya contrôler santé na santé za primordial donc yango moni en Afrique
bato bakufaka makasi mingi po nini balinga contrôler négligence ya ozaki kotraité pardon ozaki kotraité na ba diabète na traité ba diabète tuberculose na traité ba myome ba kyste ba fibrome na traité ba massa et bimaka basi ya ba mai et bimaka basi na kati ba trompe bouchée ba infection na traité ba infectation ya rein. Ah oui oui. Ya rein bouché nyonso wana na sala rango et na ke côté ba insuffisance ba spermatozoïde mi ba le mso a pour robota te mais ça la sexe bien. OK. Mai na eza na pourcentage ya mukie eza faible et puis sur mai on est comme faible et puis ça sur microbe et pas ya basi. On a boire que le mai bo mona okomoka mukusa okomoka bapota okomo se sentir comme moi c'est au sentir pour mai ya mobali et puis ça va bien pas moi si c'est ça mais soit comme on peut ça ba infection on peut ça mikusa bapota donc ça veut dire mai ya mobali baby tu connais ça cause ani bon et ça cause mi et ba infection infection pour mi bali misusu mo que éviter abela gonocoque ba sorte ba infection ba syphilis ba saut d'épices c'est comme maltraité ba traitant ôté et ça rappelle cause ya nzela ba masturbation mi bali msu ba se masturba makasi ok tant oza se masturber ozo boaka liquide na olibanda oza ko sala rapport sexuel en esprit réalité on te allé esprit tant oza en esprit mal cela veut dire mari ou femme de nuit akoya quelle que soit pratique nyonso oh il y a masturbation ils ont ça na vélo il y a sexe au sala na sexe au kono somba ya mona popi nyonso na nzamba zo binga ngo masturbation c'est ça so au sala pe moi si na moi si bo sala sexe par exemple bande ko na bolimbisa nga mso ba lesbienne ou ba homosexuel donc nyonso ba ngo ba sala kana c'est la masturbation pour ba zo sala na ndenge nzamba tinda kité pour nzamba lo baki ndenge na eza moi si na mobali yango on a rapport c'est de ça so il rapport c'est comme aux nzete aux concombre aux salines sona bozo se marsibe bozo se masturber si ko papa France pardon na lina tuna na eloko mo na moni utole kango awa na makambo etali ba superme ya mibali différence ni nezaka na ba superme ya mibali mususu ezaka poids ozo mona liquide na peso mususu eza mai naturel boy est-ce que différence ni nezaka wana différence ya mususu ba lobi peso eza aza vitamine trop aza malam o ya za maya manque bon ezo dépendre quand on to ko lobaka te que peso nde moto ezali aza na vitamine musu ekoza la peso mais problème na mo ezala ba infection ezala ba batterie ba batterie ezala na kati musu pe koza la mai mais eza na ba infection na kati ozola ndanga donc ba infection wana yango nde moto esala ke bebisaka mobali pe bebisaka pe mwasi yango moni mibali musu za une fois alors ça la sexe na mwasi a kotika mamoko a wumeli dans a koti mamoko a boaki wana il c'est déjà que mai na spermatozoïde na eza fraco eza pété et cause appelle cause que ils rentre basi ba stérile et rentre basi ba stérile pour nini eza na ba infection eza na ba batterie dominant ba c'est-à-dire tous en bas pourcentage soit déjà na 70% il y a oyo baza vie bana XY donc baza vie baza 70% o baza mort 30% si qu'on a kati ya réalité à monde ma bene monte dominaka malam donc ce qui est déjà bon il faut faire très attention on peut ko bota tout ko bota te mais est-il que ba infection na 30% de monto et ko zo place mingi na kati nzoto na yo yango moni bato belé balingi ko négliger o ezali ko tala ba mingi to loba awa ba stérile mibali baze belé mais bayaka ko mwasi azobota bakizaka tout pour mobali depuis nzamba asala autorité asala kaka ya mona kaka ngana nzambe donc ngana muta nzambe donc nyoso tout akipara depuis alobana na kati ya Eden alobi la femme que tu m'as donné depuis wana mobali ndima sofoti na été mwasi kaka ye muta sala kibongo mwasi wa opesa ngai ya mo nzamba kota suma ma opesa mobali mwasi te donc yo moko pona ndenge na yo présenter ka poso ebebe lyo ka kuna yo moko yebela ka ndenge osala so sengi ka lisungine ya pata lisho mwasi yango apati pe ka décider pendant yo moko soko boya ko boya mwasi za mabete soki bokina kata mariage boyo kante bolimbisanga bolimbisanga vraiment na oloba ndenga mabete po msusu mwasi musu au silikate ko silikate yo pe mobali mususu so pe baboyo eza normal mwasi pa bina lingite po so amoni mabete bolingo ba ko salela ngo ba ndenga ba tactique te po na sonia batu
très compliqué. Et le reçu que Simbate tika. Singa so ikangami bien te. Nalandi vidéo mo ya Moïse Mbi alobi mais comment tika. Et le Simbate tika. L'église sont tika. Te ba mona ngo mabete. Abi on reçoit AVC pamba ma sœur tika. Ya tout ça là. Mariage et sa condamnation te. Pona lola to balate. Tout des incompréhensions. Lola to ko balate li bala ezate. Donc mariage awa eza signification te ayoka ekoto na lola po batembele pe misuba okota li felo ka pour la mariage. Ok, merci beaucoup Anna Moito Fongo lisu makambo susu biso ozaka aboto fongo parenthèse mususu to continue makambo lisusu. OK musika. Merci beaucoup Papa Fonse. Papa Fonse depuis ko bandi musala na ya lokasa. Olobi na Angola na Congo banda ko bana na âge 9 ans ta mama zola kisa. Ozoke na 18 ans Brazzaville. 2005 nde oyaki Angola. Au télémisi libaya pendant ba avantage nini. Oh Papa Fonse nous a rappelé na soko vandio talio lobi Seigneur merci. O pesa ngamba musala. T'as l'avantage. Avantage ni les choses comme ça. En tout cas, pour nous avoir sincère, avantage on a ça nango. Ezaka ko benga mama na Jésus Christ Nazareth. Gloire au Seigneur. Pe ya ko ndima ke apesa nga musala. Amen. Bayeli oyo na bikisa libotane. Avantage ngala ko lo balango yango wana. Amen. Pour ma pango eza tinate, ba poto eza tinate. Na yaka ko zo exemple mo boya batu bakendaka poto ebele bakanisa kuna liwe ozalate. Mais tant coronavirus ebetaki ba comprendre que appel liwe za. Liwe za partout. Donc ngo ba avantage ngala ko lo ba ngaka ke ya Jésus Christ Nazareth. Abenganga komisanga mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Avantage eza nkolo yeso abenga yo akomisa yo mwana na ye. Vraiment c'est très important. Ba désavantage. Ba désavantage. Na rolo ba désavantage te ponini. Nyoso wana ezaka nzela ya kolo po abenganga. Po mingi ba souffrir le nde ba mona biso awa. Na ro pesa banga concert le baka ke. Eza nzela mo ka onzamba ko ko mema yo po yo koma omona ye ezaka souffrance. Souffrance n'est pas la bêta pebele. Aime sunga la souffrir pour la belle qui malade. Aime suyo et cause à la mobile zone pour la Catalogne. Ah oui. Aime suyo cause à yo poser la monate. Aime suyo cause à yo na sida. Aime suyo cause à la diabète. Nyo surtout et ya kaka ponza minem to permettre. Alors tout le capé ko tika nzambete pour ekomelio. Luka solution. Samela nzamba oyo kayo. Ko tiande elikia limbisanga mana beti ma entre guillemets et pas basala nzambete. Tia elika pepa basala nzambe pour ce que tu pas bali eliki pas basala nzambe oya malamu oko réussir oya mabe oza détruire peut ko échouer na vie na mobimba et surtout boningi ko tambola na ba prophétie les prophéties les meilleures o ezar les bible les paroles de Dieu o ba se repentir tika nzela ya mabe la nzela ya nzambe. Merci beaucoup Nababone tout ya Femake TV. Merci beaucoup Papa Fonsa Lobi. Tout dépend de la volonté du Seigneur. Na mona mokomo ba disciple ba otuna Jésus Christ devant moto moko ya malade azala aveugle né amona te vinyoso. Balobi Seigneur, le soumunini ya sala po azala boye ya ukufa misu vinyoso. To ba botina le soumunini ba sala. Jésus Christ alobi et salama ki boye pour la gloire nanga et monisama. Et ça m'a kambebele comme la biso na nzela ya vie. A des fois yo so comprendre tenjo que ça pour la gloire nzambe monisama. Si ko soki oza sensible au comprendre voix nzambe, tant au comme pena coincé contre mire comprendre que nazaka na tata moko sa l'intervention awawa. Bois que lingezinda skolo Seigneur maître alors il téléphone à la muka et bah comprendre que bah ça nganaza donc ici quand nganaza c'est que tout est possible. Merci beaucoup Papa Fonce qui vers la fin toujours chité na biso déjà Papa Fonce dans un camp moko vraiment na retourner avec douleur au cœur. Douleur, pas douleur, mais douleur ezali. Mais comme on a na tombola nzambe. Ko bengo na téléphone o yambinga allo na moni o ezaye na tuni pe wana docteur Afonso Lobi wingai. Et ça na ba temps et uto leka comme si sango moko panzana makasi message mo ezaki circuler que Papa Fonce a koufi. Oh oui. Balobi na biso que Papa Fonce a koufi
Aza 68 plus 244 code mboka référence ya Oli Moucheni Eugène Kanza ya Eugène abenganga makese mekana ko tuna kuna na yoki papa François Koufi vraiment et ça qui biso passé ça qui kani bon omoni Moïse nanda kwa Pharaon esenga ki akufa tana bibo esenga ki akufa basa nzambe babi ndengeni akufa ndengeni ye missionnaire mais basa nzambe o basa na parole ya esprit ya Saint-Esprit ba comprendre likamuna lobi OK na ina na fungwama nzambe tindi ye mission ayo ayebaki dia ki nzambe tindanga pona bikisa bana Israël. Quant à lui le kola za ina connaissance ya Pharaon atangi nenda ka Pharaon abino il faut ngape na pratiquer on ndenge na ngana ndenge na kuzi connaissance ya Pharaon. C'est ça. OK, connaissance ya Pharaon et ko délivrer mututé na kati ndaka Pharaon. Et sengelaki aboma moi en Égypte. Oui. Pona ya Israélite moko. Akimi alinga sala ami bengi misama na musala nzamba tindaki na ndenge na ye. Okatanga lelo tana lo baba to ke na za maladie bona traité na mi bengi sami na ngate na zolo ba bino grâce à lui. OK, amen. Alors Moïse tanga sake loko wana e bima ki fa sanini akima. Lokola ngape na sake loko wana e sengela ki fona sanini na limwa. Cela veut dire e fele bato ba lo ba ki akufi. Oui. OK, kokufa wana ezali changement d'étape le mona kati ya Pharaon zonga epananga po ngai na sala yo ndenge ongana lingi. C'est ça Jésus batu mingi bazo comprendre Jésus Christ Nazareth aza nzambe. So ibino bocha tembe ya mukolo nga na ibisaka ba ya bon soko meki ko diembela na likolo nga sabo moko kozwa ya gorge ya zolo otanga makila po nga na matanga mo po nga mota na jenaka na sala makamioso na sala nga moko na sala moko na mutu te. OK, merci beaucoup papa François. Senga ina no sala ma transition moko obunga po donc système qui peka changer forme na komi mbinzo siko. Siko ndena yebo na komi siko mbinzo. Amen. Pour ba changer nga forme. Donc ba latisi nga siko bonzambe ya so. Siko emota na hotela maladie msusu na tele ngabi. Maladie ma siko comme mona misu. Maladie mo lokwa liyanzi bo. Maladie mo nde bato ya mukili nyoso ba olemba na ma. Nzamba bizana so stratégie na siko o sa test ngwa nzamba binga mona otindo ka bato ba maladie ba oyana yango yo sa ba test na pugute. OK, merci beaucoup papa François. Venez te komina suka po tozaka kana ye tozana ye na moi 15 minutes lisusu tolobela likambo munene makaso ezo bouger mboka bato bazolo ba non lokuta mentira kosi luvuno toyoka ngo 15 minutes lisusu tozana ye donc ibolemba biso te tokoba papa François loba suka elonga papa François na caméra na batu nyonso ba olando partout dans le monde na loba toujours que loba suka ezali pas encore Jésus Christ Nazareth non loba suka na musana émission na musana biso awa loba suka pona ngaya ko loba lelo ezake atobela ndeni Jésus Christ de Nazareth atindi ma docteur na ye atinda ba prophète basa nzambe nyeso me atinda docteur so ba liki bazaki ba docteur loba nzambe bazaki na bukokote bazaki ya kopesa kisite te malheureusement so ba biki ba 12 apôtres ngana 13e apôtre na nzete na traitement ya médecine traditionnelle naturelle eza bonganga te eza Jésus Christ Nazareth donc yo muto croire te emsupe na nzela ya vidéo bo croire pour eloko leki ko croire exacte même kisi obino bomelaka osomba na pharmacie so eza croyance te obikate pour ka nego ko somba na pharmacie wana eza déjà premier acte opesi mbongo na mbongo neza makila na yo ozuki kisi otango omela na croyance ya mbongo yo opesa ke yango bika sana no sambia nanu Yesu metango obakisa su Yesu Christ Nazareth do ngo bake e biki su na corps na âme et esprit. Et donc epesi soulagement kombo Yesu elikolo memi guérison. Oui. Do yango moi na web sabino kana bika ke soki bokwaraka na batu o basala ba médecine traditionnelle na ndenge mususu en tout cas médecine traditionnelle naturelle ngana salaka. Ezate elingi koloba te ke e pona batu te. Tala na web sabino sata na tika osala mutu te. Akotika la kapi ko sala mutu te.
batu tout bazali na bao basambela na bao basambela kate na bao bazana kati ya catholique na bao bazana kati ya ba musulman bango nyonso baza batu ya nzambe po ngana yebi liloba o iloba maki ne bande le lobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance muto aloba eloko wana c'est seulement Dieu. Bon, quand on a la Bible, on soute que le Bible, Satan la Bible, créer l'homme à mon Satan, à mon démon, à Salamote. Donc, message est quelqu'un qui est 13e apôtre Azali, docteur tradition naturelle. Traditionnel naturel. Oh, il y a des gens qui kiss. Oh, Jésus Christ Nazareth a péché. Et pour nous montrer, il y a des gens qui sont to bandi ko bonde ate yo wuti no l'église ngana mama kama bonde na izate ngana ka docteur tant que dans l'hôpital olobaga ke docteur na obela asali échographie radio abimisi résultat qui si vraiment merci na ba téléspectateurs nyos boza partout na kanisa boza ya ko sepela papa Fonsio wana asandi o esenga kasanza a expliquer bino place a uteza ngo bonganga te o papa Fonsio nganga o mutaba kisi makaze ala kisi biso déjà origine source na pesi bambote na ngai na centre médical Maria da Silva docteur Sergio Njuli Sakata docteur Sergio Njuli Sakata docteur Serge Njuli Sakata vraiment na centre médical Maria da Silva na katia Palanka na pesio bambote belé mbote na ngai na papa JPP Bélévisor boambo ne tombera jamais mercado bambote belé na bino nyonso Patrick parabolique Nzambe ya parabolique mamona bolamo eleke belé mercado mobimba Himalaya mbote na ngana ba maître tout ya visor boza kuna Jimmy Changer na loi ou viel ma koboli ya kobola e bola moleke bele olatisa sotika bilembo don ana chouate vie dans ma kobo na oloba kaka Jimmy Changer vraiment na bossa nyote gi la roche sumbirite kiridiante ka la mokonza kaya qui la roche diante kasumbirite kiri bambote bele Ricardo papa na Ricardio les grands déclarants balobi ye aux avions na yo hélicoptère masua boîte jeep nyonso lupangu voire même lupangu wana ngozo uta quelque part izo senga ke kitana ngola na Luanda. Contactez Ricardo Moufinou ya Équateur et papa na Ricardinho vraiment soko bengi maman vérité ma kiesa komemo inde et ti et pas les grands déclarants Ricardo papa na Ricardinho vraiment bambote ebele mbote na ngana magie Aruna le capricieux magie Aruna le capricieux bambote ebele merci pour notre œuvre na yo vraiment bino nyonso na pesi mbote na nga sans oublier na équipe mobimba ya GNZ News TV équipe mobimba il y a GNZ News TV, Kael Mayola, les grands réalisateurs, Namoni John, les grands réalisateurs, Lemouch, il y a Vandina Graphique, Akuna, vraiment Bambote Belena, Petite Nanga Bazawana, Binonion, Bambote Belé, sans oublier les boss de GNZ News TV, Bambote Belé, Sikozali, Maman Vérité, Maki, c'est 4 fois maman. Papa, soy ne bandou ba cop nango. Tate kali tungu na wenzete bolim sanga, maze na kuitu na sisi nangaye. Papa France na sisi, maze na kuitu. Maze na kuitu na zoya déjà na fin du mois yo moyebi kande to salaka maze na kuitu na kati ya wenza shishindo pichuba fire bola moleke belé binyoso bambote belé mon petit frère propre mon sang moi na tata na ngamo na mama na Brissing Kosi ba Christophe Kosi vraiment pour na lelo na suki wana bye